kala kutu banda obenga ngo Syrie donc mabor kuna bitumbesi la te mingi bana bata mangala bauti na bakuluna na bakongo bayenda ngo tant bakoti koto donc bazomema biso ka likolo kokotela bato na bandaku okutani na nzela telefone pesa soko opesi te donc ya komema vide bango batalaka te ke bato pembeni to bato misika o bango bayebi te ya bango ekipaka te ye moto ayebi yo ya koya ta kota akoutilize mosusu moto abanda mosusu ye akokota mpe ase maske na ye alati soko omoni moto akoti azwi babone wana kitisi mpenza boye na elongi nde makambo wana mpe esalama me biso mpe na bayeko na biso en tout cas bana akoti kuna banda 2013 ti lelo na namoni bakote na ndako te non mpe nayoka bakoloka telefone te ngamo boye bazonga mpe ya telefone na mona te mais bonjour bandeko baolanda biso na musika partout tosala bandeko awa tobeta mwa lisolo moke concernant vina biso nde ozoleka na Angola Luanda bandeko basi na mbia lelo tosola mwa moke mwa lisolo par rapport à vina bango quotidien na Luanda ndenge elekelaka après toyoka bango na côté na ngai à droite nana ndeko na biso on se présenter comme na nani ya merci beaucoup nga komona nga Winnie na vai na Luanda Winnie ofana na Luanda mais on solo mo fana Luanda côté nini activité no salaka ndenge ni vina le kaka quotidien vino quotidienne aujourd'hui activité na dernier marché ya na vai na Luanda na bayo ya sapu bayo ya sapu eza ajamuna na église kimbangiste na bwana bayo kuna ngiza wana bon na activité na sala ka commerce ba petit commerce ni kaka ndika mboke team ndeko mwasi tukuna kote ya pembeni ya ndeko liso parole za yo se présenter na nukombo na onani ofandi wapi vie quotidienne na ndenge leklaka voilà merci akomuna amira ntanga c'est trop vraiment ba bino te voilà na biso wala posa ba voilà bino penza merci beaucoup ngakomuna amira ntanga na vandi na Luanda na mabor pembeni ya Imbondeo. Ok na mabor siko kuna nego expliquer biso na vie quotidienne na toka mabor eza quartier moko moi un peu dangereux est-ce que ça vrai yum to fandi kuna on expliquer biso na musika to apena ndenge sonela biso na mato très grave est-ce que ça solo ou bien yawe za nini bon eza na mpena bongo nde bato balubaka ezalaka bongo kala mais lelo etia lisu bongo te changement pende kota kala kutu banda obenga ngo Syrie donc mabor kuna bitumbesi la te siko na minute openza kimi kota nango tovanda na biso calme. Ok. Syrie donc ce que combat Syrie ngo bake mboka moko do côté guerre na guerre pena donc voilà quoi sikoyo bobandi wana ozala wana ezala ki bato kwa quartier bano sa ba mobulu wana ou bien bato wana uta quelque part bano yana kosala mobulu ou bien bano zala ndenge nini ezali pena bato banda uta musika te bata musika bato bakotisaka bango bato apembeni. Ok. Bon, bato penza ya pembeni bana biso kaka mingi bana biso bata mangala. Po eza pasi penza bango moko shungu penza do eza pasi. Mingi bana biso bata mangala. Bauti na bakuluna na bakongo bayenda ngo tant bakoti koto doki. Bazomema biso ka likolo kokotela bato na bandaku. Okutani na nzela telefone pesa soko opesi te doki ya komema vide. Voilà. De so okosa liboma okozwa pe bali. Siko na babandi wana bawa mena sa siko bato baotaka libanda ou bien na bato peka na kati ya quartier o bayebani na bango basala bonnement mobulu po te bi mingi ezala soki bandi aka moto ya quartier
bapona bilongi moko bo bauta musika babike no es no da no sahara ne balobaka ke no badishimontari yo soki ndenge nini kaka wana na mabor sikoyo banolekela na ndenge nini bango batalaka te ke bato ya pembeni to bato ya misika oyo bango bayebi te te ya bango ekipaka te ye moto ayebi yo ya koya ta kota akoutilize mosusu moto abanda mosusu ye akokota mpe asamaske na ye alati soki omoni moto akoti azwi babone wana kitisi mpenza boye na elongi yebaka aza moto apembeni aboyi kokota bavide bongo mpo boyeba ye biso grande sere nanga onga nalandi asomba lopango na mabord atongi ndako na condition na ye mpo alalaka akoti mpe un moment donné baye kokotela biso na kati ya ndako bakota plus de 14 personnes bakoti na kati ya ndako 6 le reste batikali libanda mpona kocontrole terrain ntango bakoti na ndako babilongi oyo mpe bango bamonaki na ya bana banda na biso moko ya quartier bamona ye bango tellement awa na ngolo eza soki omoni moto bombaka asekri wana si ntongo ekotana nde okolandela bango ye mpe amona ye liboso vi na ye akipe bango te ntango baye pesa boye ezongisa boye esala boye bapesi tokoboma yo mosusu alobi te boboma te botika ye pardon oyo akomi kotangisa makila awa ngai na ye bakomosala ndeti michel de parole bango na bango mpo bayebi ye afungolisa ekipe abale bana ngo mpe mosusu bazali na kati babekaka mpe bale na ekipe wana alesaka bango asalaka mpena mwa nyonso so misusu bazali pour mama baza contre maloba ya baninga mosusu ya ntango bakoti wana batiki bango bazwi biloko na ntongo babengi mbila ekoti bato basali bavanti toyebi bango moko mpa na bango awa basite bakekuta mosusu kuta lala ye likolo ya batole teme ezali ba 4 heures mosusu alala ye likolo ya batole sikoyo ntango babeti porte parent ekofongola porte abi te mwana nga aza ya kolala na ndako babi mwana aza ya kolala na ndako bimisa ye curiosité moko atali ya likolo ya ndako abi bon wana likolo ya batole wana nani batala boye bokitisa moto aza kuna bakiti boye o te nazobongisa ndako bapigeon obongisa na 4 heures libate yo obongisa ndako bapigeon bakangi bango tuka barecuperaki 5 personnes le reste bakimaki baoyo bazwaki daya biloko sikoyo na ngana tuna nano pardon nano bato wana so bakangi bana police ta bakanga bango bamemi bango résultat na bango ezala ndenge nini baofanda wana kasho baopinir bango ou bien ezala kaka bango bake kaka après soki ndenge nini esuka nano ndenge nini bon tomonaka misusu omonaka kaka un temps moko boye batiki na bango batiki babimi na bango libanda sikoyo oyo ya biso tomonaki ma grande sœur bandaki kolandela mpena makambo wana nyonso ntango bamemi bango na bala société na biso awa bake na bango ifa bake komaka prison na prison basali 1 mois ya bole ya ofele mpona basambi te papa ye mpe tema alandelaka mpenza dossier na ye baye kotinda bango na tribunal ntango bakomi babengi mpe grande sœur aye basambi na bango aye nde baye kokatela bango si lelo bazalaka na prison dossier baso bakangi bango mpena dossier yango mpena balandi yango mpena sérieux balandela bino sérieux a condition ya yo moko po biso tobangaka ti biso bato mangala mingi tobanga mingi nayebi ke soki bakangi motu yo moto opointaki ye soki babimisi ekoma so danger na moto yo opointaki ye voilà po biso tobangaka biso bato mangala tobangaka makasi omoni no ye me mpo olakisa ye okomi so kobanga so la police ntango batambolaka bakokabolela biso banimero na bango soki bomoni bobenga soki boza na bango na banda bolakisa ma place bazali tobangaka oyo moto okengani moto asala nini ateki yo ali yo sikoyo bakomomene vidire mama na biso kasi ya soso awa na sapo sikoyo ezalaka ndenge nini awa tranquillité ezala na sapo mpo koyoka lisolo moko ya makambo babolango soki babolango babengaka babolango
qui a appelé la guerre quand il paraît que il y a mabe quoi. Bon ndeti na bairo sapo eza munene ndeti na ngambo biso tozai kimbango mwana pinza ezalaka mwana eza mimi so katisi ana Paula oye ndeti na ngambo ya ana Paula kimbango ya ndeti Kalemba doshi ndi makambo wana pe salama mais biso pe na bairo na biso en tout cas bana koti kuna bana 2013 si le donnant na mundo akote munanda kute non pe na yoka ba koloka téléphone te ngamo boy bazuna pe téléphone na monate mais yoka kaka mona ba bazwa ki me ngamo boy na kutana ngote OK na kutana les autres dépendent de ba côté na côté bon les autres qui banditisme ya non partout na Luanda pesa partout mais ba ironde tinga na vandi bono na mondi pesa ba koti na ndako mo ba saltar na mondi bon, ici on a besoin qu'on bien pour na toloba comme l'express na soka so on peut ça moto na bazola na biso ba bibino on sala bien moi ba moto na bino caméra za bino moi ba moto vite fait ko banana bana merci beaucoup en tout cas na pesi mbote pe na famille landu baza na Luanda mais na pe na bandi ko na baza na pays étranger na pesi mbote na yana nga ya fifi na bandi peso zozo ibanga leki no wini ya gipele ya zumbele ki na yo yeyo ya zumbele azali na France ana France ya zumbeli ya fifi baza penza ebele penza na kopesa bango pe bango nyonso et ça la bien ya Belle Biche camarade na obwa sa camarade na yo obwa ki sa camarade no Belle Biche to ba camarade oza leki na mais oza camarade na po toza to colle ensemble na pesi nyonso ba mbote place boza ba zumbeli ba mama Rieti mbote na place oza na ebi koza France si kozo landanga donc boza ebele donc boza peut-être tellement ebele ba comment peso ki ma merci beaucoup ça je peux pas mira ça peut mbote nao en tout cas na pesi mbote penza ya mingi na famille na ngai boza na France boza pende belé na pesi ya liboso noko Charles noko na nga motema na pesi o bambote belé noko na oluko na Facebook na ozwa hotel bambote belé pa na yo oncle mama Rieti mwana Mireille famille ke bantima ya fifi ke bantima ya gipele bambote na bino ya na pesi bino bambote na lingi bino makasi bizu Chara esa Chara no yeyo yesa na yeyo otika na Luanda yo za na France na ebike to mona na ka un jour to zala ange na ndima eteke lelo to ko zala boye mais na moni ange na papa na bana biso en tout cas na sepeli pena makasi lisu koleka ba 30 ans te okuta suna ange donc il y a bien kaka po to za na pema mabende liwa na yebi ke to okutana Mariette merci maman merci Peneto bambote yango merci à trop boyeki bande ko na biso ne basololi bon chaîne na bino yango ya Waku News o balandi biso vraiment bambote na bino bo partager bo s'abonner ça la bien makasi vraiment bo zo be monsieur belé na Luanda awa bo sepela et to soki wana bambote belé na masala kuna na Berlin na Allemagne to mona na à bientôt voilà to pasika bambote bye bye ciao